Ouais. Ba image oyo ezali tour ya ba réseaux sociaux tozali awa na bureau ya vice-gouverneur ya Kinshasa Excellence Gérard Mulumba di Jekoko esika wapi tozali komona papa oyo avandi na kiti boye. Selon information tozui sur place atali au cadre ya société moko ya place société KMS International oyo evraka na fabrication ya ba sac en plastique lokola bautaki kosele yango lobi eleki Yangonde est justifié présence naïe Papa Ngoma Panzu Awa avec enveloppe contenant montant il y a $3000 pour na kopesa na vice-gouverneur afin que ba kende ko déceler usine ba fongola ba porte ya usine na bango. L'homme de 48 heures, Excellence Gérard Mulumba alobi non boyete bola na netika rabuzalaki. On a benga kiote. Yo mo luki numéro na benga là. On est d'accord. D'accord. Ma on a vu na ngandi na ona kiolo bikola. Obenga oyo pesinga $3000. Na sanga jombo. Na sanga jombo. Fa na bureau na yo mo oyi. Benga ke ozimbo oyo pesinga $3000. Wa fongola izina ba sachet. Ezane ma auto sela kilo. Eza bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des corruptions? Aujourd'hui on a ndenga comme ça que parce que aujourd'hui on a ndenga ningas. So yena mutu ke vers mutu wana une autorité boyebanité aya sali musala ya logique loyale akangi société où ils ont produit ba sachet que je suis vice-gouverneur na ville moko ezo kufa obeninga oyo pesinga $3000 yango. Merci beaucoup zanga libana. Vice-gouverneur a considéré acte oyo loko la corruption malamoko mukamate pe ba traduire ye na justice. Boyende ezalaka félicitations na mwana mboka Jekoko mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alinginde batu ya boye batu ya anti Kaniaka. Yekeyo